Saratola TV. Je partais à l'école comme tout le monde. Nabano beta balle comme tout le monde. Oui. Donc je faisais tout comme tout le monde. Oui. Les agas qui tant épidémie. Ouais. Ma kolebani kolimba. Donc tu tombes à chaque fois. Saratola TV. Au téléma, je au tambolati. Ozo koya koya ba osimba yo et tout. Basimbo koyi, basimbo koyi. Tout à fait na ba famille, tout ça ba bantu. Mam sous vous avez na ba kati ya ba kati wana donc ça ba africain quoi. Donc au téléma yo koya donc voilà. Saratola TV. Ba fauteuil pas na ye. Bazayo wana musala ministre te quand même. Amisa ministre te ofani bozu ba fauteuil opesaka bandicapé pour faire place ba kulaka. Ceux qui na victoire beaucoup de handicapés bélo qui na kitambo magasin a OK partout beaucoup de handicapés ba tika basani ba boko boy ba osenga mais ce que so ba moninga nazoleka na muta osenga na muta makolomi bale so tali biso no sa chipso na sac moko a chipso na sac moko bita ba ko bazala kaka boy il baninga koko Saratola TV. Entrepreneur. Oh c'est vraiment ba faire ah bon entrepreneur c'est là moi ba faire en dehors de ça, la régionale Ligue de Kinshasa basketball sur fauteuil. Ah bon? Thérapie basketball sur fauteuil. Je crois bien à l'image en général, l'accès des bandes. Avant, oui, maman. Tout le monde qui a image. Tout le monde qui a na fauteuil, na ballon, na régionale Ligue de basketball sur fauteuil de Kinshasa. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Mbote na banandi nyonso ya Saratola TV ezanga wabino Mama Zaïr. Nesu sul boso na bino. Na confiance au pesa Mama Zaïr parce que ayaka na ba histoire vraie. Il y a personne vivant avec handicap. Comme ngamoko nazara des gens exemplaires à suivre. Nazanga mon côté nazana ndeko na biso avato kota na présenter bino ndeko na biso ingénieur Josué ako balancer biso quelques images ya ndeko na biso ko mona ndenge azoko évoluer non handicap na ye. Saratola TV.
Sarah Tola TV. Voilà, j'espère que Bolandi ba image bomoni ndeko na biso comment azoko évoluer, comment atambolaka, comment ndenge nini ezokende. Bonjour ndeko. Bonjour maman Zaïe. Ndeko bazola na biso bazana posa ba yeba kombo nani obuti wapi. Na bingam na komo ya Isaac Tambi. Nafani na commune ya Ngalema. OK. Nazani c'est ma case pour les émission ya maman Zaïre ou la micro plusieurs fois. Na Sarah Tola na YouTube ils ont pisa mambo micro donc il y en a sipela kita na zo kapela maman Zaïre na ba ifona ya ponga pena mona na et pas maman Sarah Tola. Vraiment merci beaucoup pour moni ba inviter nanga bazot naza de site côté ba inviter. Ce qui une fois na bien invité nanga bazo yaka bozo mona déjà que le lotozana invité na biso Isaac bonne santé za bien santé kitoko na ngolo nzambe mama vraiment oye na o bien kitoko ndeko Isaac tozo kota moko na mozindo ya émission na biso bandeko bazana pose ba bandeko Isaac azana problème nini bon Isaac azana problème ya makolo. Oh OK. Azana problème makolo ba bingi na français polio na lingala buka. Oh. Isaac abota mal kwa mos na bota ma Isaac abeta bala makolo, abeta ba nini nyonso. Isaac ka bo mwana ne sala ke Isaac akoma boyi so ka yukela ka baboti mela koma ka boyiti. Ah bon? Voilà. So ko kile baboti mela Isaac akoma boyiti. Na ndeni ni utaona zaki na mwana mkie. Ozu polio oyi bandeni ke oyi balbani na lingala oyo ke ba boti toté depuis bandeko ba Hollande expliquer na biso mwanda. Je me rappelle quand j'avais 9 ans, je crois bien mon père papa la biso a travaillé à 11e mois ya ba ma sœur azwaka moi mission na ye ya ko travailler na ba ma sœur du coup atika ka biso na province ya Bandundu quoi. La province ya Bandundu donc tikala kana je crois que ma grand-père, ma grand-mère, papa yaka pour na mission de service. Du coup, na tigalaka. Mais na banon kolinga kofanda côté papa te. Je préférais bien qu'il côté maman, autant la botan ba polio ba buka ba serano yaka, ne attrapanga vite, ne mona ke na koma na ba buka. Attrapanga vite comme la buka. Et attrapanga vite ndenge nini. Pour parce que dans temps on a beaucoup ozaki non 9 ans hein. Ouais, j'avais 9 ans ozaki non moi na ozaki non maman faisait un contrôle et arriva ki ndenge nini et arriva que ezaki maman za boy papa za boy ozaki temps ozaki ofandela na nazaki papa grand-père côté famille papa wana wapi sasa na Kishasa na Bandundu ouais on peut dire côté frontière Angola quoi bani bani na ya côté na frontière Angola moi nazalaka kuna. Là, je préférais mieux rester avec la famille à maman et au fond de la famille à papa. Du coup, quand on est la famille à maman, tant qu'épidémie ya polio yaka, les attrapants ma kolokoli maintenant mon ça la boy. C'est comme quand mon père tant papa dit vite que bah ça on a buka et comme inga ne asala kambangu abengisanga na kin. Ndena yaka na kin je crois bien en 2007. Papa Isaac lobi moi ozo lobi pe moi mbangu mingi to tant buka ye ba pesa kayo tonga to bo négligé ko kenda ki temba moko et comme ça makolo boy bon kuna ezaka plus ba kisa wa bokoko basala kawana ya buka ouais prendre les enfants ba tu bona mabele. Je crois que bateau bio baba kuna makona mabele. Mais na 9 ans ozaki déjà makolo makasi ozotambola. À 9 ans je marchais. Oui. Je marchais mais je partais à l'école comme tout le monde. Na bana beta balle comme tout le monde. Oui. Donc je faisais tout comme tout le monde. Oui. Et ça que tant épidémie ouais makolo bandi kolimba. Donc tant que ba bloc na bango bokoko wana ndé affecté to ba bongo et donc affaiblir de plus makolo de plus. Donc et les makolo mbala moko to bandaki ko sala moi bandi ko attaquer moi ndambu makolo zo sila moi passe et zo sila moi force donc ça diminue pas en fait makolo bano sala passe buka makolo sala capacité la juste au téléma zo ko tambola ti zo koya ba osimba yo et tout donc basimbo koyi tout tapena ba famille tout ça ba bantu mamsu zo zapena bakati ya bakati kati wana donc tout ça africain quoi donc to tema yo koya donc voilà
Titan papa trouve ayoka information que moi na tika qui na province azuma ba difficulté à ça le nécessaire à bien directement na ya awa na kin na ya ki na kishasa bon na ka awa na camarade papa na biso papa mbapisa atina camarade na ye atina camarade na ya zo na bandu du ou na kishasa pona ba soin directement papa na biso makanga na Uleri. Non, on a d'abord commencé par ma sœur. Et pas ma sœur, on a lycée Tobongisa, on a lycée Tobongisa. On a hôtel ma sousté. Non, n'a pas hôtel maté. Je marchais, je crois bien à moi. J'étais mon boy. Moi, j'étais mon boy avec mes frères, bah aussi manga. Donc c'est pour ça que j'aime mes sœurs et mes frères parce que balinganga toujours naninga nazali. Aussi manga, moi soutien, moi tout. Donc il y a Uleri, baba beaucoup de bakine mais aussi bakate. Aussi maté. Toujours mon corps, je crois bien en 2014 parce que Nazarana baptisé té. Là tant ngana zo baptême nanga. Nde tu as comme maman mon na kati église catholique parce que ngana za catholique. Donc maman mon église catholique aloba suki bo memi na centre moko ya mundele moko za na bandal à cause de force. Nde papa pe alingaka ngutu té. Au même na centre parce que nazaka handicapé andako. Nazaka handicapé à centre té. Yandaku. Ko s'habitue na handicapé à centre ko sa boye. Papa ba no linga vraiment pe. Donc yazo bomba on andako. Abano bomba ngati. Ko bomba c'est trop dire. Ko bomba c'est trop dire parce que à conscient tout le temps. Handicapé ko za handicapé là ici dit que il faut faire la place moko il faut que ça la effort. Wana ntongo yeki je maman zaki maman pa mndo olanda bino ko soutenir l'hôpital. En parlant de maman ça to ba wana za makambo mpe privé à famille. Dans le sens que non maman bandoko za la paix moi na ngazo bela to kende na hôpital. Dans le sens que to côté na vie privée. Oui, maman azalaka to bano marche même na. Oui, c'est ça les bandes baza pour ça ba. Mais de plus Befort na komi boy c'est mon père. Père, OK. C'est mon père. Donc si tu comprends bien, Isaac donc aux affection mingi à papa. Ben oui. Oui, OK. Donc tinde tu as bon OK ni bakine kuna évolution ezalaki. Évolution na Uleri ezalaki. OK. Ndi papa Jacques bon temps ba meminga na Uleri bosala combien de temps? Je crois bien 3 4 mois. OK, ndi boki ndi bandal. Ande tu as kende na centre ACDF na bandal. Centre moko ya munene yeba na bandal wana. C'est juste que baotani kolongola ngo wana mama mweleka ki me centre eza na ngokana bandal wana ndeta wana kenda na banane na kutana ki na bandeko ndisiko na yeba kisiko vie siko ya infirme ezalaka ndenge nini yebi ki infirme azalaka bo. Mais papa Isaac ngito yeba mwandambo mais handicap na yo parce que moi aussi je suis handicap hein mais moni makolo nanga eza na C na tambola kana nyata vraiment na C mais to mona yo likolo makoleza hein ils ont peu boy ils ont ni massage les cas qui bien qui bien ni on a plusieurs cas des bakana biso babé en espagnol ba polio so ba batambola ka makoleza boy ils ont babota makana handicapti des années polio les komisaka bango makole matabo mais za ba mususu mona epina ke akonda ba awa wana ezala katonga tu abota mabungo ben c'est ce que tu as tout temps malikolo mais tu as munene partout donc affectant kaka na ba parti na yo awa nyonso c'est bon normal OK ouais c'est normal tu na bandal famille bandal ya manga kitoko on a comment ba âge ni na prépa je crois bien à bandal si je me trompe pas j'avais 20 à 21 ans. 20 à 21 ans. 20 à 21 ans si je ne me trompe pas. OK. Ouais. Na comme la famille bandal ya manga kitoko na misana na baninga na bandal. Petit le na zaboy donc. Bon siko otambola ndino otambola na beki to na vélo. Je marche avec le beki. Oh ça otambola da deux beki hein. Ouais, deux beki. Pour soutenir yo na pour soutenir l'équilibre juste pour marcher. Pour marcher mais sinon quand je suis à la maison
Je fais tout moi-même. Ok. Je pousse de l'eau moi-même. Na béquille? Non, pas avec le béquille. Je marche comme ça moi-même. Na simiso na nga mai na tumbo la mai na nga tout ça. Je fais ça moi-même. Vraiment, Makamba Bouné, c'est nulle part ailleurs, c'est Sarah to la télévision. J'espère qu'il place ingénieur, je suis Azali. Azoyoka déjà, tout ça vraiment la baka est belé. Niti oh déjà photo qui t'a sur le terrain. Nandaku, total ande qu'on a besoin ndenge nini à vivre na vie commune. Nandaku na bande qu'on a eu na funa libota ndenge za la kaka. Papa exactement to yeba mwandambu. Na handicap affecté au té cause na mili ya bato. To ko sala moi activité, est-ce que yo pour sala ka moi activité ndenge bande ko mususu basala ka to yo po mise fandisa kaka na ndaku ozozela kaka yaya zwa papa zwa ba soutenir ndenge za la kaka. Maintenant pour commencer cause qui handicap pour faire un place moi d'abord pour commencer naza mwana mwana botami na famille à 8 enfants. Grande sœur moko nga naza deuxième na leki na mobala la ndinga. On est sur basi. Basi yo moi mobile. Tout ça deux mibal. Deux garçons, 6 filles. Ouais, moi et mon petit frère. Donc je suis le deuxième de la famille. Na coutume na biso ils ont moi na mobile mtazo ka flambeau la famille. Donc je peux pas me laisser na monde qui est handicapé que je me laisse comme ça. Moutounion soya qui est ou apesa mais j'aime pas comme ça. Tu aimes pas demander? J'aime pas demander. J'aime pas. Les contrats c'est moi qui donne. Ceux qui n'ont pas, j'ai pas dit que je suis riche, non. Ceux qui n'ont pas moukié, c'est moi qui donne. Non. C'est moi qui donne. Vraiment. Donc j'aime bien. Il y a aussi l'activité qui remporte moi un petit rien. Donc il y a laisser faire que non moi ça j'aime pas. Je comprends. Toujours pèse vraiment nabi que pèse papa d'accord Azali, papa d'accord Vicente. Azo Yolanda biso na bokebi nyonso biloko bwende papa d'accord alingaka. Alinga yeba osala nini? Bon, ils ont net activité net. Entrepreneur. Oh. Faire ah bon, entrepreneur. Ça là moi faire mke. En dehors de ça, la régionale Ligue de Kinshasa basketball sur fauteuil. Ah bon? Thérapie basketball sur fauteuil. Je crois bien à image en général l'accepte des bandes. Avo tout le monde qui ba image. Au moins qui na fauteuil na ballon na ngai na régionale Ligue ya basketball sur fauteuil de Kinshasa. Waouh. Félicitations. Merci beaucoup madame. Waouh. Bozo mona vraiment awa. Non, na esa bino ki papa awa toujours valorisant ba handicapé ba courageux. So vous avez vraiment courageux za na ndako za poso leka. E benga ka biso to pesa invitation. Yebisa ni so lobe oza entrepreneur mais to continue nous bon entrepreneur non sala bon to ke na lit o lobi ko betaka basketball. Na basketball au Kotango ça fait combien de temps? Bon na basketball idée wana ya kapendenge nini? Bon l'idée wana ce que tozongi sur na kati ya centre na banda place na zalaka. Nde place idée yaka. Yaka ne place na kutaraka na massa meve nanga place unité lokabea basi wana yi bazo kende ko beta ma ba basket na Martyr basi bazalaka na Martyr ba telo ba Ronnet Dimbu bazalaka na ba Francis ba Beni Mutima ba bano sala ba entraînement na bango na ba Martyr wana basi wana siko telo ba nebisanga na ya mena zalaka pena na posa ko ya pena na nyinyi wana ti mena taso na fani siko na mona siko telo komeni ngai na bisie na koya et puis na taso ni ngai na mafrustoni na zana disons mafrust mo boké ya aussi ma bana na bana comprendre na kutu tenyi nyango de basketball sur fauteuil na bana comprendre ngoti ngabi basket baba beta bata makolomi bana ba beta ka basket oki mamba na bolo jongle shooter ngana yebaka bongo na yebaka ti ko moni mut na basketball sur fauteuil la chaise roulante o ça spinning na yebaka ya ngoti mais mutusko asa be fort pour na kuta na basketball sur fauteuil mut encourageant eza telo. OK. Zatelo. Mais tant que Platini Telo a voyagé, je crois bien Bazaki a voyagé en Afrique du Sud. Bazaki en Afrique du Sud. Bakendaka. Na retourne tant de tika, je crois bien il y a un ami Bibi Senga et grâce à Mwamba, ba on ndesku bazwa kanga, ba meminga na limiti. Je crois bien la 7e rue na place de za na minito, place de zo ko s'entraîner na minito. C'est Bibi Senga et grâce à Mwamba. Badwa memanga
na place. Je me rappelle que nous avons une activité, je crois que côté ambassade des États-Unis, nous avons une soirée, il y a mannequin. Nous avons quand nous sommes Mamboana, nous avons après le bien, il y a un entraînement représenté par coach Bani, Narape Boye, coach Gabi Bokota. Je crois que la Sierra, Gabi Bokota, tu vas s'entraîner dans Titan ou équipe et vous êtes Afrique du Sud. Mais tant au commis wana coach, au na coach, vous solo na coach andima ki mbala moko. Ben kuna biso babo ya kabatuti na na basketball babo ya kabatuti. Yo moko za toujours courageux. Vraiment bozo ka bande ko ba fana ndako. Zala courageux yo moko. Zala be fort yo moko. Ya kana vision ya koye koleloko. Koye kolande basket kuna. Ouais, ngam talakisinga asimsinga ballon tali bozo za Gabi Bokota. OK. Ouais, Gabi. Après avec les efforts de Paulin Mayombo, Beni Moutima, Titi, Banani, Basara qui est, na aussi ma bon, na chuté, balancer front nanga, bani tout ça. Donc avec les efforts na bangon, on a commis boy. Commis Jogo. Ben oui. Mais na commune ni jogo te menaza na mais on futur jogo non parce que obeta déjà na ba jogo bon pour s'entraîner déjà na ba jogo magena no komi jogo te mais futur zo promettre déjà donc na minute obo s'entraîner na no maintenant bozo occasion te ya ko beta pe match moko boye kama atana ana na mboka biso aba match beta magana na ba entraînement à part entraînement moi organiser moi et loco bon ba match beta magaso qui championnat zaline exemple maintenant l'obésité ouais di Congo et obeta ikisa ke ba club uti ba province et ba sangana petit Congo nuti non obésité pour depuis na ota pe club nan pe championnat pe salamiti au sali combien de temps na club je crois bien une année OK ça le bébé mais quand même Monique ko fa na ndaku to na activité muso sala kana ko s'intégrer puis na bandeko a beta basketball mais Monique ça va quand même et le ngolo moins complexe il y a pour moi le basketball c'est au Fortin dans la Ligue de Kinshasa c'est ma deuxième famille. Wow. Tant Nathalie famille nanga le bosso disons ma famille nanga quoi. Maintenant na plein de sens plus à l'aise. Ce sont deux ans pour ce sont deux ans bien ces arakia. To mitumbo la biso na biso tsala ka bobisa biso seka quoi mo tu pas yeba to seka donc et pas ambiance za ka gogo unaweza rakati comme de moyo ne ufana kwa na yo obude lo ka non mtuza no ipenda ambiance donc c'est pas aussi ka na coach Weshanga aussi na coach Gabi aussi na capitaine Ronel aussi na mututu quoi donc unaweza rapenda ambiance ambiance za la pina ambiance za la makazi. OK, donc en dehors il y a basketball vie au début que entrepreneur ce que ça la nini tout ça pour ça to il ça il connaît nini parce que il paye ça moi 10 francs 40 zalaka nini nazara moi mini donc toi na moi misanga muki misanga muki ya cabine bozo yoka bata mwene tozo luka na moi misanga muki ya cabine donc na moi misanga cabine c'est là qui pisa moi sans frais soumiranga moi pantalon soumiranga moi kit moi parfum moi ni donc voilà bande ko boyoki ndekona biso Isaac alobi ki yazana moi mini cabine na et pourquoi tangana et pourquoi pangana yo plutôt ça net ya salaka azan handicap mais aza o ça pe musala na il y a basketball mais entre temps a ça peu moins cabine pour na koboya kozanga ka ba 10 francs ba 100 francs ba 1000 francs ko dépendaka na poche ya mutu moko songolo pakala ndeko na biso azo sala moins cabine et permettre à vraiment ba souci belete j'espère que cabine on peut mettre ko moi bon en transport bon transport moi car ndingi za kosoma moi jean to moi papa il continue à aider cabine pour le moment et soutenir on juste à moi transport moi ni même cabine on a mis ça kaka non ils ont mis ça juste mis ça disons ils ont juste mis ça mais on ne peut pas se limiter là na aussi limiter kaka na mis ça cabine donc na ligne multiplier before na comme au moins et lo komoko et ko pesa nga avantage mo boy sala ke na suma mwa mabele na suma mwa boy na sala mo boy fona multiplier before musala pour maele bakisama ba nte toza pour ça to iba na sport wana obaki bayamba ko bien makamisa bien mais ma difficulté ni ozala nango pe kona
Bon, on a des difficultés, on a vraiment des difficultés plus tout ça, on a des difficultés matériel. Hein. Ok. On a des difficultés matériel, tout ça on a vraiment pénalité en matériel. Pour tout ça, terrain boyé, vous peut être na 12 ou 5 ou 12 ou 11 fauteuils. Maintenant ça en effectif je crois bien plus de 50 quelques athlètes. Parce que tout ça se fait à 12 ou 11 fauteuils. Donc bozo jouer, bozo ça ka ouais Kitty, Amati. En plus de cela, tokoyi kolobake to bengi si batu baya ka osala entraînement na sur fauteuil na kuna na limitu. Mais disons que les abonnés bazana ba moyo on na zala na ngoti. Ya ozo moi 100 francs moi nini pour transport entraînement. Tout la difficulté ba transport. Sinon ba transport moi ba difficulté ça mais ça va. Tout monde na Bundanango. Ben ouais. Vous assure. Tout monde na mais ceux qui que mutu mo va mettre main dans la sac pour nous aider. Et ça là bien. Moi elle ne pas ministre par rapport à na club Nabino. On parle d'abord de quel ministre? Ministre handicap. Moi d'abord ministre handicap maman Irène. Moi je la connais pas. Waouh. Moi je la connais pas. Tu n'as jamais vu maman Irène? Non, non, oui, au monde il en théorie bien. Mais na ka basa on a que soit disant asangisaka handicapé pour apesa bango fauteuil. Mais yo no komate on a été. Mais ça ba témoignage ba tumsu. Mais ba bazoka ba fauteuil pa na ye. Bazayo wana musala ministre te quand même. Ya misala ministre te ofani bozu ba fauteuil opesa ka handicapé pour faire place ba roulaka. Soki na victoire okuta handicapé belo ki na kitambo magasin a. OK partout okuta handicapé ba chika ba sani ba boko boy. Ba osenga. Mais ce que so ba moninga nazoleka. Nazoleka na muta osenga na muta makolomi bale so tali biso no sa chipso na sac moko a chipso na sac moko bitaba o bazala kaka bo bilo baninga koko yebisa neti mama ministre na otapisa mama ministre mama na biso ozandi wana pona biso vraiment oza wana pona biso à soutenir vraiment wana pona biso oza wana te pona kozwa malili ya bureau to pona kotambola na ba jeep damage je sais pas quoi ba bleu na bino wana ozandi pona biso soutenir lukaka approchaka biso tuna biso ba idée pesa biso me ba emploi vraiment pour tout sala pour tout s'en sortir longole la biso na bandengo na biso wana ba boulevard wana longole la biso bango tira biso bango na ba centre place olala te ba place olala te ba place olala te moi de moi-même so na na nzila so ki nazana moi 100 moi 1000 francs ba senga na pesaka na pesaka vraiment na pesaka mais ceux qui m'a wana maman ministre zola biso bango tira biso bango na moi na centre mo boye ba fanda besoin na bango baliaka basokolaka bamelaka balonga na parce que ça bandika pa mususu na nzila okutana epena boki pena sola masuba okutana epena boki sola mabe basokola te parce que pas propre so likana bango na mutu atali oboye a comparer ningi moko na bare batika kabiso na babis tokomaka batimo ya bamoto otambolaka na bamoto soki ebisanga so na bamoto na bamutu ya bakinshasa oyo ozwi moto eketiki oti place na basingo oti 5 000 6 000 10 000 neti boye tokozwa yango vraiment tokozwa yango todébrouillaka mais mama ministre lokotala biso côté wana mais quand même bozwaka mpe mo baassiste à part mama ministre ma bato mosusu bayaka koassiste bino na club kuna baye ndenge ezalaka kaka bozwa nano te. Bon, na club toujours soutien na club qu'on a au certain na club toujours moi ba soutien on a na mona na nganga mais soutien que biso to absolument que soutien oui biso 1000 francs il le so linga 1000 francs le na lia ngwesi le biso na lukani na benga oli su pour pesa 1000 francs biso ba soutien to luka yo pesa 1000 francs vous assure la sur 1000 francs vraiment tu dois ba soutien on a dit biso ya ba soutien za qui il a biso projet tout ça les projets on a qui nga zuna zumu sala na chaque fin du mois nazo ko se retrouver on se retrouver ba soutien biso toujours luka ya ngwana mais en tout cas ba soutien na équipe ya kana vraiment bandeko tozo cité pour l'émission na biso tozo pesa toujours ka merci na madame Sarah Tola o apesa biso espace au gratuit bozo mona ka ndingi to koba na ba commentaire na bino ba critique na bino
nde yango ne pesa biso pe sous force ya osala mosala et puis maman zai force abengaka ba invité na ye ba yaka pe soki bini botala biso nde epesa nga makasi so botala biso te epesa so makasi te tozana ba elema ebele bato toza vraiment na bloc ebele bidu ka bo s'abonner bo commenter ka ba critique nde biso to lingaka vraiment mais papa Isaac to comme na biso na suka émission na biso mais tout na mutu na muke désavantage ni nos alango na musa na yo ya cabine wana parce que zala ozana fonto moi fongo ka moi koko soka ndenge zalaka Bon, des avantages na banini wana na business wana moi business ou ça parce que ça même pas cabine que boye ou ça juste camisa juste table na ba difficulté belé na cabine wana oui moi du moins normalement na cause na mesa te moi kiosque moko boye ça moi encadré moi sécurisé moule bête moi je suis dedans na ça la musala normalement bon ba difficulté ça peine belé mais toujours kaka kubundana toza mibali toujours kaka kubundana na yango vraiment toujours kaka kubundana na yango pourquoi Isaac aza handicap mais aza active moi mesa moi basketball azo luka kandi batu nyoso oya fana nda ku telema landa biso telema ka luka ka soki mapa teka busa porte teka soki nguba teka soki oza mobali soki eloko nini sala mabende koyiba pe tozo boya ndi ba ubazaka na balabala. J'espère que tu as fait un point où tu as les carapes na banzela pour ko zora ba interview ya bato bazana baba to tuna ba opena comment ba vivaka. Merci beaucoup to comme na suka émission na biso papa Isaac. Est-ce que kokopesa moi deux salutations car ndenge zalaka? Ba salutation aux gens mais tout d'abord na ko remercier maman Sarah Tola. Et puis à toi-même, maman Zahir. Il y a un ingénieur qui a Josué. Je fais surtout. Il y a Boga. Il y a Boga. Il y a un ingénieur qui a papa d'à côté. Papa Dako, Vicente. Papa Dako Vicente. Ouais, un certain ayo penande yango na ninga ba misa kini kestere mina ba un certain ayo yango papa Dako Vicente. Toujours. Papa Vicente puis merci na maman Sarah Tola. Na monde be mission penezo pesa kitoko bablo abonné to linga ba. Vraiment. Sans fois ati bablo biso to linga ne yango maman Sarah Tola. Yo. Blonde to linga pour soutenir maman Zahir. Et puis le caméraman a chopé à Boga, il y a Swag, puis la mona sur la parfois au Bimisane, je me dois dire Dubaï, il est là quoi. Et puis na pesi Masananga Vincent depuis Ngalema, Masananga da Silva depuis Kitambo, et puis base nanga tu ba lycée na banini leader azoya, makambo ezala bien. Vraiment merci beaucoup Nadra alors, boni to ki maman en Afrique d'ici, Idis KMB toujours, bana Cape Town, Sandra Kake Aigle Blanche.